CGTV, CGTV, maman, CGTV, papa, Michel Mayabou, CGTV, CGTV, Africa, CGTV, ba député na mona eloko basala akuna te musuku tazala nimba na ye so abika kipu apamuki atie musabi mais ayeba kata makambo banda oloba te mais atombola musabi bango ndenge baza wana bazana ba avantage ebele bazana ba mbongo mususu bazwa ba benga ngo ba invisible toyebi to accompagner bango kuna na kati ya hémicycle na bango wana bazana mbongo bazwa ka invisible na kuteleka na salaire na bango mais baninga koloba yango te ba député bobakisela ka bango bambongo ebele bongo pona musala nini na yeba nanu lelo ke député azozwa mbongo ebele koleka ebongo ba oyo batikali lokola ba enseignant ba soda salaire ezaka kaka ya bongo mama na ko biso vérité ke ba député batika motema mabe envers peuple congolais ata babakiseli bango $10,000 na salaire na bango bakomona kaka muke pourquoi parce que na kati na bango bibala baleleki Bibala baleleki. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Bonjour, bonsoir, chers amis internautes partout dans le monde. C'est moi, votre humble servante, Meta Immortel, vraiment. Et n'a pas suivi nos bas. Merci, Mingina Baboni, la bise à Congo Gold Télévision. Pourquoi pas oh, non, c'est un Meta Immortel, vraiment. On a pas suivi nos merci, Meta Immortel. Allez, la bino fort. Balobi, à tous à cap, on a toujours dans cadre émission, on a tout sauf rien. Tolingango, peu minko, c'est là, on va balader. L'émission, face au quinoa. Donc, la sous-branche émission, on a tout sauf rien. On a la sous-branche belé, le lot de la face au quinoa. Face au quinoa, et ça, micro, on a vu tambolara et sololara, naba quinoa. Ndi le lot de la affaire oyo. Il y a $2,000, il y a des députés, on va bâtir la bango. On a tous avis à quinoa. Comment bazo yoka tous on a envie à bakina to ka bango ndenge nini bakoloba par rapport à augmentation à salaire il y a $2,000 il y a ba député wana mbote ok bon papa tout mon yo awa hotelemi a liboso ya maison non est-ce que oyebike ba député na biso basenga ki ba augmenter salaire na bango bakisa bango $2,000 bon sikonga na tuna rapona nini ba député na bobakisela bango ka bambongo ebele bongo et on a la caméra na biso poser siko ba kondinde yango nazo senga na bakonzi ya mboka ba député bobakisela ka bango bambongo ebele bongo pona musala nini na yeba nanu lelo ke député azozwa mbongo ebele koleka ebongo ba oyo batikali lokola ba enseignant ba soda salaire ezaka kaka ya bongo or ba enseignant bazopesa bana mayele na ba classe bazubana na classe ya muke ba matisi bango ti lobi mwana zu examen d'état mais ceux qui bango bazozwa salaire bien te est-ce que bokanisaka nini na kati na bino bato boza kotambusa makambo surtout na mboka oyo yango nga na kosenga ke mbongo kucho bolizo dinga ke bobakisa ba député wana vome ba pesa ngo ba enseignant ba bakisa ngo pona ba soda yango wana pona ngai. Ok, merci Mingibo Kindenini peuple congolais bazoloba affaire ya augmentation il y a $2,000 au ya jour bazolinga bakisela ba député ya mboka na biso ngai na loba pona mambo ya député ba bakisela bango mbongo ba député na mona eloko basala akuna te musuku tazala nimba na ye so abika kipu apamuki atie musabi mais ayeba kata makambo banda oloba te mais atombola musabi un messier au moins yebi eloko te abandi primaire sika mais ça zola ça mwana ndeni bakutaka bakomaka 1+2 ndeni bakomaka ba a ba e mais azwa salaire malunga te azokoka même pas kofuta ndako pena to oyo tozana ngona moment eza to bango bafutela bango mbongo ya ba fonctionnaire te ba député bakisela bango mbongo me ba sienya bongo ba soda ya mo ba soda bakomi na bango moso akango na nzela pe abotolo biloko po ani po mbongo ya ozo eza suffisant ezokoka yete alors bakisela ba soda mbongo bakisela ba messieurs mbongo bongo bako mo vivre à l'aise azui mbongo a salaire afuti ndako ate provision na ndako messieurs ko ta provision na ndako te mais député a ta provision azobala
azala zozo ba makangu tout le temps abotela baninga ba basi na bango ba député wana babotela ba monsieur basi po ani po za mbongo ebele muninga ozo mbongo moko ezwa te to senga na chef de l'état azala mutu ala akendaka partout koto ya akendaka bisika nyonso koto atindaki basalaki boye akomaka ezala te bapesa ye kaka keyo te tosalaki me esalami te bo bakisela bansenya mbongo basoda mbongo eloka na ngana senga yango wana. Merci mingi, merci vraiment tous en papa na biso après tous autres na kaka tous le bila kaka affaire ya augmentation ya salaire ya ba député ya $2000 wana ya joana o ba son go ba la ba député ba sengi $2000 mais $2000 on dirait ça accepté parce que Janine madame Janine moi na mboka na kombo ya Janine Mabunda accepté ki ko ba la bango $2000 wana pona ba député yo ko ikoloba. En tout cas, c'est vraiment inconcevable. Na yebite soki ba continue biso na likamwana soki bazo réagir nengeni parce que zo loka ba professeur à l'université na mona communiquer sur les cadres na ba bande défilante ta ba télévision que salaire na bango qui fixé en francs congolais. C'était si je me trompe pas avec 2 millions dans le temps et ça qui valoir na ba $2000 mais le lot avec ba dévaluation à monnaie locale et comme il va $1000 mais ba député national bango salaire na bango est fixé en dollars donc cela veut dire dévaluation ou pas mbongo na bango garder qu'à toujours même valeur d'ailleurs bazana nous mieux payé mieux traité mon siko bo bakela batono sous salaire en dollars bon et les autres les enseignants n'en parlons même pas ba soda oh le lot vie la bango comme vie à sacrifice. Mais ce que moi j'aurais préféré pas fixer un salaire à Batunion, sinon nous $, nano. Sauf fixer un salaire à Batunion sur $, ou on a député va comprendre que par rapport à Obaninga on remarque que ce représenté leur monté. D'ailleurs il gagne déjà beaucoup. Kobaxé la bango le sous en tout cas on a vraiment et ça va aider Mbokate. Hein, on a vraiment un jour moins que oui baza bateau biso de chaki bango wana. Mais ce que commission ko sala ba makambo wana lo lengo wana en tout cas nous ne sommes pas d'accord avec ça. Hein, bazo da salaire de belé na d'après information de Zalango baza au-delà de $12,000. Maman, muto ça déjà au-delà de $12,000. Au bazo sur $2,000. Akoma wana 14,000. Donc c'est que biso ba kongo te ko tikande ba député. Yango to monaka na ba salaire ya boyina area ba élection yango monaka 500 sièges. To comme on a 16,000 candidats. Donc déjà ba yebike mbo on est à la rakuna. Donc ba valoriser pe ba misala ba tumusu le cas ba professeur ba université, le cas ba enseignant, le cas ba soda. Nous n'en parlons même pas, il faut faire ba donc la maramusu parce que tout ça ba matricule à l'état tout ça faut faire ba petit commerce. Mais ba to ba ça ba matricule à l'état ou ba bengi ba fonctionnaire. O ba zo vivre dans salaire et à l'état ils ont fixé en francs congolais. Batouana ne il faut pas baxer la bango mbongo et non ba député parce que bango déjà salaire est déjà en dollars ils perdent de valeur dans côté donc batika bango wana hein ceux qui balingi maramche zalate population a se soulever te batika ba bloc wana $12,000 c'est déjà beaucoup hein donc ça aussi un député aussi un professeur à l'université $1,000 par rapport à $12,000 et puisque muto a 12,000 au maximum 2,000 et bon muto il y a 1,000 aux autres il y a grève. Professeur à l'université qui doit $1,000 et bon go enseignant au ya ba école primaire. Maman, wana ne baza ba oublier. Wana ne baza vraiment ba oublier. Ora ba baxer bango 20,000. Ora ba baxer bango 20,000 donc 20,000 actuellement ça aura $10. Donc bango ceux ba baxer bango 20,000 $. O qui ba mobiliser presse. Mais bato ba baxer bango $2,000 et les gars sous coulisses. Donc c'est pas bien. Ce qui va montrer que bah ajoute ba $2,000 année dans la qui bien. Il fallait pas l'élection là ba presse ba tout ça yoka. Mais ce va traiter sous plus pour que ceux qui va l'élection au na média et que ça la bien été hein. Donc ceux qui vont penser au bac ça va ça beaucoup plus d'enseignants hein ba militaire hein donc ba couche mususu au ba so salaire na franc congolais na dévaluation à monnaie locale au ne ça la bien été quoi. Mbote papa. Ah mbote maman. Papa Avinayo par rapport il y a augmentation, il y a salaire, il y a $2,000, il y a jour, il y a ba député. Merci maman de m'avoir donné la parole d'abord. Ça me fait d'abord rire. Pourquoi notre pays Tomi Lingité. Hein? Je sais très bien, moi j'ai de grands frères qui sont députés, des amis qui sont députés et tout ça. Mais c'est pénible. Comment train de vie à Congolais ezana sema kasi koleka ba pays nyonso limitrophe na biso on prend juste le pays limitrophe
Parce qu'il fait allusion à ba pays oyo baza pembeni oa bafuta bango chero bafuta ba Angola chero parce que moi j'ai pu parcourir ba pays nyonso wana. Mais train de vie na bango nani superficie na bango. Il faut otala yango. Baso futa bango ndenge nini bazaka combien na parlement na bango superficie na bango ba matière précieuse na bango nani oyo ba diamant ba eza ndenge nini mais nous toza na biloko ebele mais le peuple n'en profite pas. Alors c'est lui qui est comme représentant na biso na hémicycle kuna na palais du peuple alingi alia koleka peuple oyo azo représenter kuna c'est bizarre et ils disent soi-disant que non nous partageons avec le peuple. J'espère bien que nous sommes conséquents à partager avec le peuple. Cela veut dire que les on a sengio par exemple pesanga $100 oyedenga ipo na zui matanga lelo $100 pona ya ko sengo lisusu peut-être 2 ans 3 ans après on partager ni nanga mena 3 ans wana ngai na so vivre ndenge nini mais yo chaque mois on a 2000 de plus. Tu vois ce que ça fait? C'est pas une raison de onanga to mitala en face. Vous êtes nos représentants na bien que non ba vient ngai ba masanga ba somo ngai ermoko to liaka bo kabela ngai mais ce n'est pas pour moi que je le dis na lozolo bana ba oyo nyonso ba fonctionnaire ba enseignant ba médecin surtout na ba biloko covid otande tozo tambana nango est-ce que bango pe ba vacciner bango de $2000? Je ne sais pas. Salaire non voilà, c'est ça. Salaire n'a pas professeur, n'a pas maître à école primaire. C'est insignifiant. Mais toi, on te donne 2000 par mois, j'ai dit. 2000 par mois. Mais, on a militaire. Juste la prime, il y a 20 000 et tout comme ça. Mais c'est école primaire, à moi en tant que moi à l'université. Mais moi raison soit salaire ou ils ont quand même pas. Il y a qu'au foot la moi on a à Minerval. Tu viens de le dire toi-même. Cela veut dire qu'ils essaient de réfléchir très bien parce que na bazo légiférer ba loi nani ba mibeko ya mboka et tout consort ba réfléchir tout bien té. Par contre bango ne fallait pas diminuer l'art na bango. Il devrait quand même diminuer mbongo na bango. Voilà pour botala soki mboka ezongi bien soki bobakisi lisusu mwa ndambo bobakisel pe batu nyonso ndambo il faut pas juste chercher des problèmes là où il n'y en a pas na minito na ba covid na ba mpiaka oyo toza na ona mboka na ba problème ebele et tout consort vous voulez vous servir vous-même non ça c'est pas bien vous êtes les représentants du peuple il faut être conséquent et il faut réfléchir à ce niveau là-bas. Cela veut dire beaucoup méga kutu ko bakisata 100 francs. D'abord boza nango ezaka mwa ebele. Ba vie na ngai ba masa na ngai baza kuna na ebi bango na boy kotanga ba kombo. Tolia ensemble mais peuple nyonso alia kaka sima ba député te. Siko il faut kotala ba aspect nyonso ya peuple ba enseignant ba nini tala kaka. Ok, merci papa. Tu es awa et papa musaza awa. Mbote papa. Mbote mama. Ok papa kombo nani? Kombo nangai Michel Bagaza. Okay, merci mingi papa. Papa tu as toujours kolobela kozo avis na bino ya ba congolais par rapport à $2000 ya ajout ya augmentation ya salaire à ba député. Merci mingi mama. To votaka ba député pona ba kende ko luka ba bien-être na bango moko te. To votaka ba député pona ba kende ba bongisa mboka na mibeko. Po mboka oyo evandisi mibeko nde mboka ekotombwama. Ba député ndenge bazali wana bazali ko kende ko luka bolamu na bango moko. Eza bolamu a peuple congolais te. Bango ndenge baza wana bazana ba avantage ebele. Bazana ba mbongo mususu bazwa ba benga ngo ba invisible to yebi. To accompagner ka bango kuna na kati ya hémicycle na bango wana bazana mbongo bazwa ka invisible na kuteleka na salaire na bango. Mais baninga koloba yango te. Kaka ono député za salaire to za ko zoza muke même ta lelo ba député ndenge bazawana ata ba bakiseli bango $5000 na mbongo na bango lobi lobo ko mona bakoya lisusu nini ke ono ba bakisela bango mbongo ko banda parlement e banda ba bakisa kaka ya bango ya ba fonctionnaire ba bakisa combien na époque ya Kamere ba lobi ke ba voter SMIC pona ba fonctionnaire ba député surtout ba boyi mais kaka na époque wana bango moko ba mi voter ba salaire ya malonga pe ba mettre en application mais ce comme na ba coût social mususu ba boyi
mais sikoyo ekomi nini bakomi na système oyo yake député égal c'est servir, hein? Député égal c'est servir le peuple non, mais il faut tozonga na slogan ya kala MPR, hein? Député égal servir, c'est servir non, batika biloko wana ata babakisela mama na ko biso vérité ke ba député batika motema mabe envers peuple congolais. Ata babakisela bango $10,000 na salaire na bango bakomona ngo kaka muke. Pourquoi? Parce que na kati na bango na bibala baleleki, hein? Bibala baleleki ba makambo zanga tina eleki, hein? Oza komona, hein? Bibala baleleki donc ba makoma lokola geno ba sala ambiance lokola monika komi député akomi soki nani ba mona ye, hein? Alors ils a pas si mingi. Merci mingi maman. Ok, merci mingi vraiment. Bonjour maman, merci pour la parole. En tout cas, ils a vraiment pas si. Ils a vraiment pas si. C'est bien, déjà ma bête député à Zouambongo. Mais, koleka ba fonctionnaire, parce que bazolo bela ba fonctionnaire, netinga naza fonctionnaire. Naza nanu NI na oumeli na ki NI na zouaka salaire te juste prime et prime wana naza responsable na santa quand même pas que na ozwa prime mokuta na ba ninga ya ba ministère mususu baza ko se retrouver hein tiko ba député babakisa bango mbongo poka babalela ngo basebele ba osana nango nini mukende ba osela mbongo wana mamba bien nyonso batikali mamba mabe na mabe na ebite soto osuka wapi na Congo bato nyonso bazongisi na gouvernement baende po ba détruire Tshisekedi batika ya vanda batika ya sa musala ngano mona tina ba bakisa bango mbongo te intérêt pesate te o bazwa ke koki biso tozo kemba te pa mama tozo zwa soki tozai kozwa na franc toko supposer que ba $100 franc dollar et mati tokiti na combien mbongo wana to tela ngo ba makelemba donc li kelemba wana fona lukela ngo su mbongo mupandi pona bamba na pesa te batika mote mama. Ok, merci mingi kombo nani? Kuma Ridi Mujinga. Ok, merci mingi Mujinga. Pour moi tozo lobela kaka affaire ya $2,000 o baniba baxela ba député na salaire na bango yo lobi. Na liwa baxela bango. Ba baxela on ebele po to ra posa mboka na biso ebonga ba baxela biso pe ma MPC wana esa biso bien. Na sepeli kana place wana ya na sepeli ka ko lo ba place wana ba baxela bango so ba baxela ngo za bien makasi. Merci mingi ndeko moi salobi baba axela bango salaire vraiment tozoko ba toujours na ba intervenir biso. Merci mingi na ba internaute nyonso tout partout dans le monde au bande kolanda biso vraiment to comme na biso na suka ya émission na biso ya lelo vraiment émission o tolobaka face au Kinois to comme vraiment na suka ya émission na biso ya face au Kinois ya lelo vraiment bambote mingi na ba o nyonso ba soutenara Meta Immortel bambote mingi na bino pe OK nazo na mo kesima par rapport ya ba vie ya bandeko vraiment boyoki ndeni ba congolais balobi boyoki ndeni pe ba maman balobi salaire à ba député et mataté ezalaka ka bongo etikala bongo et mataté na place ko maxila ba député salaire vaut mieux coûte bota ataka ba soldat bota ataka ya ba professeur à université bota ataka ya ba madame ya ba école primaire ya ba messieurs et ça la bien madame ya école primaire azo touché combien na salaire na ye messieurs ya école primaire azo touché combien azana bana na ye tellement ya samo lakisi il faut moi ne pe atanga akene tina na secondaire université akokotsa moi na université comment ba madame école primaire ba ba incapable ya kotangisa bana bango ba université par rapport à ni makoki ezate bango ba opesa bat maele bana bango pe il faut bazala pe na bandakisa moko ya malam bala bango pe il faut batanga malam bala bango bazoza ba incapable ya kosisa ba université par rapport ya ba salaire bozo futa bango ezo koka même pas ya kofuta la mo la minerva da université mais entre temps bozo talango te bozo linga bo bakisa ba député peuple congolais bazé refongola misu peuple congolais babi bakola la te. Vraiment merci mingi na ba o nyon surtout ba soutenir ka Meta Immortel nga Meta Immortel na linga kabino mingi là je vois mon vieux Wabex mafunga vraiment wani l'homme de Winston
babi faut bakisela kaye moto na nzambe moto na nzambe vraiment merci mingi na yo pour na soutien na yo tango nyonso tongo midi pour maman Emike maman chérie là je vois babi Richard Kanza vraiment babi ba mesana na yo Richard Kanza vraiment bambote mingi na yo vraiment babi moi mobalo atanga mafuta peda mafuta mon vieux na peso bambote mingi esiko zolandanga na moment oyo na moni surtout petite sœur nanga Rosette Congo moi sinzambe babi Taylor Koloba kutute Alpha Ntingi la brésilienne et l'on a papa ici koza vraiment babi moi celle ba la femme légitime moi si ba pese la mbongo na pese bambote mingi esiko zolandanga harmonica arc-en-ciel cette fois parfait tsunga matsunga vraiment bambote na ya mwana de don't swadi elingi ya nzambe mon oncle na pese pe bambote na eska ozolandanga vraiment bozaki ebele maman chérie Nicole Congo Medi bino nyonso na pese bino ba gros bisous eska bozolandanga Magui Meta ma tante chérie vraiment na pese pe bambote bino sozolandanga babi restez toujours branchés sur votre chaîne Congo Gold Télévision. C'est parti. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. CGTV, CGTV, maman, CGTV, papa. Michel Mayabou.